Oh, déjà raïr. Faut innover à langue. Voilà, merci. Maman remarqué. Mais ils a pas su perdre moi ça retour boyer. Surtout ngana peu importe ba divergence ba différence na bango na minute yo ba compatir na famille ya mélodie. Ah, moni le ko ça les atteint na viale. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Maman, Yasikeye, Stanley, News TV. Stanley News TV. Ah, beaucoup tendez. Live show. Culture générale. Et poids. Politique ya mboka. Maman. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas Herbo la émission Lobato Yoka. Émission Lobato Yoka présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukendi. Dans un instant, on a bino baye oyo bolinga kangai na chaîne bino bolinga chaîne bino kitoko chaîne pe sarabino ba actualité chaîne pe sarabino ba news chaîne pe sarabino informa bino wana nazo mona bongo noko baleme depuis quelque part pourquoi pas na ba bonne nyonso ya Staline News et télévision Staline News et télévision chaîne bino ya kitoko et beau s'abonner vidéo et beau s'abonner beau s'abonner beau liker vidéo et beau partager et vous allez vraiment kitoko. Voilà émission Lobato Yoka ezali bongo présenté par Paul Mukendi na commune ya Kasavubu bisuko wapi ba ya mbinga ina dibaya wana basi na ngai balobi barabe ni makambo na basi mo chez DM. Merci vraiment na base chez DM bisuko ba ya mbibiso poto sala moi émission na plateau na biso nazali ngai mokote nazali bongo na pasteur Mutwashi azala artiste comédien to azala pasteur to koyeba yango kaka awa to kobeta ne bongo lisolo ya lité ya kanda oyo ba refulaki to kobeta pe lisolo ya pasteur John to kobeta pe lisolo ya pasteur Deniles to kobeta pe lisolo ya matanga ya artiste comédienne na kombo ya Mélodie Diamant Nicole oyo atikaki biso depuis mukolo ya lundi na ngambu ya Braza précisément na Pointe Nord. Voilà, merci na sponsor officiel ya chaîne oyo la reine Omba la patronne Mutema ya Ali Abedi depuis Allemagne. Merci pe na coach Justovitz Zamba Loposo vraiment traité lenga bango et ça là vraiment bien. Merci pe na nyau balobi nyau toujours na Pointe. Merci pe na nana bafana ya Fali Lipupa. Merci pe na Titan Matalov, merci na bino nyonso, merci na B Black, merci na bande nyonso na bino trop. Mais le poser un téléphone, pas comment vous avez un téléphone. Merci na Mama Congo depuis Paris, pas comme Zoya. Voilà, Montréal est sur le même langage nangayi. On a déjà plateau et merci na comment Sylvie Baye na moté mais papa Guy Baye na représentant de la salle italienne. Voilà, pasteur Mutwashi, bonjour. Yayo moko papa. Mais il y a un moment nini bonjour. Mais bino bolenga kaka moi fala c'est bonjour. Mais na le beka si yayo moko c'est-à-dire pareillement. Yayo moko. Monsieur Bandama bébé banina. Bandi bien pour les mokenji oh. Na lingala soyo lingala la manquer ça na kana sani nini parce que ce que le bon appétit au le merci pareillement parce que là on le bi matonji ya yo moko au pese nga bonjour na le bi ya yo moko. Voilà, merci pasteur Mutwashi, bonne santé. Bon après na sala na ministère de santé makambo ya santé tuna banta gouvernement ba yebisa bino sore makambo ngo zo kende ndengene. Moi je me porte bien. Vraiment. Oza kitoko pasteur. Mais kana ko yebisa biso bana carrière quand. Bon, makambo nzambe batuna kato bandaka ngoka. Ezaka kande to solo la kana nzambe. Ah, ye mo katela ke répéter ozo ka emba mingi. Zo Nouveau Testament wana ntelema bota courage le ravi dena banda makambo. C'est ça to comprendre bien bana ministère na wenze. Bon, na banda ngona palais. Nenga kaka na basenga wana na bandi koteya
5 heures na beta mpiaka na ba 10 heures na rena venir na mere mwanzoto babete ngakara na zwi muntu kamoko ya nzela ya kara na tei mwan facilité na zwi mwan bongo masango ali na koti wenze na kompe ko sala kop bon c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel donc c'est lui qui travaille aussi avec Dieu doit manger avec Dieu oui oh la mabete et là mon salaire risque mon salaire risque ba risque za soko net ozobenga na ba esprit misusu benga ni bango bazana esero rende te bakoya kufangela yo mokosi pasteur muto shimekana ko expliquer biso banda carrière ka bon ngana banje banda babando banda musala o ya nzambi ba difficulté ni kutana nango ba difficulté na kutana nango ya liboso za ba prophétie raté obete muntu prophétie za nango ya lokota ba kangi yo ba beti yo ba betanga na veni moko na lekaka lisusu te ba kosanga yo papa sambela pona nga mwasi na nga kimanda nga pena zuije na bandi ko prophétiser oke ba vanda ki bango mebale bazo seranga ba benga nga yaka papa yaka na monete benga nga na yaboyo ozamu yibi nkuba donc ba faut me faire souvenir na kutana na ngo ya ngo wana ba souvenir na musale jani ba bon souvenir muntu moko boye na sambela kaka pona ye bon azaka jana copine ya musala bandakala babengi ye akei bon première gym apesa ngambonga bien na somba na liambwa mayo na lamba pena mbwa mayo mbwa mayo za poulet mayo te mbwa mayo ngana za muluba o na sala ngo pena ya mayo na tokisenga moko ya mubimba na betango une semaine na zoli kaka ndambu mbwa mayo penza mbwa mayo bandeko bon souvenir bandeko batali nyao zela makambo noko balen oza mbwa mayo te ba poulet mayo mais comme mbwa mayo na français chien mayo voilà poulet mayo te mais chien mayo voilà merci na Sami Grahamba merci na Janvier Wata mokonzi bazali na biso awa na plateau oyo pasteur Mutoashi mbana kotala caméra yebisa bato ozali artiste comédien to ozali kaka l'homme de Dieu bon déjà naza chauve-souris te je suis homme de Dieu naza patriage donc pasteur Mutoashi mandire ta tentation chomba chaka biola ujubo abonyo jimbish mbigila debulu va vite ni zampa lokambule kono bakaje le bakaje aban bana bakaje le bakaje chomba bakaje le hamulele amoyo wa mulele mwaban nda tujanzo ni mikoto mwanye nda ni mikoto mwanye nda jile jibwaja mwana banza bikoja kumwena ka kujibantu bakamulela kumujibedele mujitu kumichanya machangomba bantu bakuchanga changa jidi mwena yiwe est-ce que bato balandi bayoka te eloko te bandela wana ndenge calme bato bayoka olobi nano nini eza batitre oyo nzamba apesaka soki apesi jile jibweje mwana ja nzambe ja kukumwenyeka kuti bantu bakakomulela kumuji bentele muji chikumbe chanyama cha ngomba batu kuchanga changa jimwena yiwe chiluba mélanger na ebate bandeko interpréter na lingala wana eza makambo ya nzambe fo mutu aza na connaissance ya parole nda interpréter saka neoza bolobi na langue alobi langue eza lokola chiluba me chiluba te eza langue nga nalinga kosala mingi barana baro te eza ja archaïque bato basaleli yango mingi barakakaka baroro eza archaïque fo koinnove a langue voilà merci pasteur Mutoashi avant qu'il ne vienne à Mamoué à Kanda pasteur John dans l'actualité ya matanga o ezibiso mais condoléances à la famille artistique mais condoléances à la famille biologique il y a Mélodie Diamant Nicole ouais c'est biso famille congolo mobile poyi mais condoléances na bino voilà un mot par rapport à l'Iwa ya ndeko na biso atiki biso na ngambo ya Brazza nazolenga ba question yo te bantu bazotona ngango trop changer question non asa moto oyo asepelisa mboka bino pe ba pasteur boseka c'est une belle femme nga nazolela na kananga
alobi nazolela mingi nakananga Mélodie na bandaka kolinga ye na bandaka kolinga ye aboyaka na ye thématrice anga na crée de poisson pasteur total bon akufi donc naza na souci makasi d'autre part eza bien parce que ayebaka na ye loko bon nzambe ayebaka te nzambe nde mutu anyaka ko épargner nga po ero na lingaki na bale bembe muzomona ningaka na taka la veuve biloko nyonso wana pasi na mutema ba eza liwanza la na biso nyonso pe ya sonam na yebi katri mwana ya mukhe nzamba kosala ke mwana wana kola azwa relève ya mama akome siko yo mama ko makete na eza pasi ko perdre moi ça retoko boye surtout nganya zalaka bien na posta za la mwasi na ngame. Voilà, ozali na posta ata la mwasi na yo mais après na sima ya liwa ya Mélodie bandiko na yo ka o ya travailler o ya lia na bango lelo ba komi ko critiquer parce que balobi alongwa na scène pendant 10 ans il fallait pas baluka moyen qui aux accords. Bon soki muntu ako critiquer que non Mélodie bon il y a beaucoup fouetté il y a koteka le libende mama ngani ewaso akomaki mpaka kufi bakritika te tozana bantu misusu awa pata musala wana bango basalaka bacomédien parce que ngana za comédien te eza musala na bango bon bantu bazwaka nga bongo ngana za pasteur bon baza ya ba pasteur penza na ba nini ah oui naza pasteur naza nègre ndina kabiyaka mwanga yango moni mwa naza combattant pasteur combattant toza combattant donc c'est un peu ça batika koloba mabe pona liwa ya munyanga eza temps ya kokabula mawa peu importe ba divergence ba différence na bango na minute yo ba compatir na famille ya Mélodie baluka moyen balongola na pointe noire aya chinsasa kundama na honneur ba décorer ye parce que sali musala oyo bantebele basalaka bakomi na niveau wana aza icône et surtout le nazo sepela te parce que bazo publier ba photo na ye ndenge nini akondi tout ça c'est pas bien ngakutu matanga na ngana ko chape na ba invitation ngabe na matanga na ngako na ba invitation so invité ki yote ko yate so na kufi parce que na moni des autres comme trop. Voilà, merci pasteur Moutouachi tozala na yo na plateau. Pasteur Moutouachi to mona ki pasteur était à Kanda ba refulaki ye azongeli biso na kati ya Kinshasa. Un mot par rapport à retour ya pasteur était à Kanda. Bon déjà quelque chose en Randa les petits voyous chose en Randa ce n'est pas un pasteur. C'est un noté. Bandeko batali bandeko la émission yo. Bon comprendre que toute l'émission est ali bande na kati ya plateau tezali bongo na kati ya Kasavubu bo supporter ba so lana bazali bongo ba arabe go deuxième mois bantamioto ba show bongo baza banta show voilà j'espère que ozo bengalité ya kanda ka chose ité ya kanda oyo penza amaka komo na kati ya Congo yo pande to bengalité ya kanda ka chose amaka kombo na buzoba amaka kombo na ba fertilité parce que nzamba lobi jamais to utiliser un kanda. Bible nous dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est la Bible qui le dit. C'est ça. Donc l'idée en randa jamais to côté bantumate en randa faut côté ya bantumate ya repentance. C'est ça. Maté ya nini ya ebele nyonso wana mais baboyi colère. Parce que colère est diabolique, est satanique. Parce que yambia na makambu ya randa, je lui avais dit que non fois tire makambu wana ayoka raté. Et aujourd'hui nzamba zo frapper ye, azo humilier na ba façon tout. Ba kitisa ye na podium mabe. Ba kangisa ye na makala mabe. Ba refouler na poto mabe comme le kola ngembo parce que il voulait se moquer de Dieu. 1 Romains 4 chapitre 14 c'est ça. Criez-tu toi pour juger un homme de Dieu. Et lui chapitre 1 Romains 4 chapitre 14. Et zo le nabi saute qui es-tu toi pour juger un homme de Dieu. Mais l'idée en randa basali nzambe babunga kibunga kawa yazo juger bango tandis que il n'a pas cette opportunité na droit babanga kango défaut de qualité. Alenga kota makambu na biso ba pasteur parce que biso ba sala nzambe fari tout sur la biso te yaza pasteur te o yaza kulumba c'est un petit voyou c'est un délinquant
C'est un aventurier, c'est un ancien. Pour dire vérité, Azazoba. Il était un Kanda Azazoba. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Nazolo la vérité. Il y a un moment, il y a des gens qui ont dit que le pasteur Moutou Chazan a raison. Il était un Kanda, c'est un bouffon. C'est un bouffon. Mais un Kanda, je ne sais pas. Adam Moutou va comparer à Bantou. Si on va frapper, il y a comme le Rolangembo. Aya roto te ba refoulé nzamba salaye ndenga za wana na sambela nzamba ko ma pasteur mais nzamba yebisinga ministère na ye za déplace soki na kan lokate na recense Mandela ministère na ye za déplace ministèrealité ya kan za déplace soki na kan lokate na kisenso soko ye alinga sala ngende pota ko sala nini na pota ya ngende na kan lokate ngende kote na kan lokate c'est ye place ministère bonye na kan lokate ozui on tabala na cotisation abota na cotisation azo vivre na cotisation azo de la omboka passe okoyeba nana tendaka yo même bon nzambe na ngai habilité kana ba na cotisation abali na cotisation abali na cotisation aboti na cotisation moi ça na zemi akobota pe na cotisation bon na akotinga bino ba faire part oh madame azana zemi ba faire part kwa bota bazo fingisa musala nzambe c'est regrettable apparemment kotalo bato baatalo na ndako baloba wana mutu maboki azowangana te naza mutu amaboke te donc bino so balite kanda ba esika moko te ngai naza mutu amaboke te soki mutu akalifie bongo bakopanzela ngai na ye nani wana oyo akokalifie ngai mais bato baatalo yoke na bato baatalo bamsi bana poto bamsi bana kongo babota courage baya babota kaka courage babota kaka courage baya biloko nzoto eza biloko nzoto eza voilà merci pasteur Moutachi lelo yozo se moquer na ité ya kanda ité ya kanda o déjà sala kombo evanda yo komona ne vandité mais bon na comprendre nga osa o créer pour bon ngana zana ta ya ko sala kombo te beaucoup plus c'est l'homme qui est à l'honneur c'est Dieu c'est Jésus-Christ ngana ko sala kombo pourquoi bantu baza ba incrédit nde bazo ngaba sala ba kombo moi je ne veux pas faire les noms hein tout ça il nzambe moko jaloux ya lingaka te bakabula ye na bantu donc naza na tango sala kombo te c'est yo sala pe nzambe solo voilà on sala nzambe na blague te ndenga blague te église ezalaka wapi église bon na dalaka na église quelque part babengani biso pona mbongo a loyer te vérité yango wana o problème kenji yo zangasi na minute église eza nano nde ya bilan nde ya bilan eza église en bilan pe mikolo oyo osala cop na ndenga nzela na ndenga balabala pasteur coopérant évangélisation te eza coopérant te eza évangélisation na ndenga cop évangile selon moto na moto solola basolola yo c'est ba dimo ozela mpeka na nzela oh na uti kozwa jimi ya mama Rachel kalala na mobali na yebi sho kalala nazwi jimi ya pasiango kaka wana venyabo nazwi jimi ya jele vele duma na États-Unis atindi eye bayebi ke naza musala nzambe bazo stinda mais ministère par pied ese eza bongo nzambe yesu zanga yaka panza da kotambola zoluka nazo nga na mfandisa makambo parce que faut na recycler peuple de Dieu makambo belé bungi fort makambo belé bungi makambo belé ba pasteur boko miko divorcer mingi ba pasteur boko ko bima na ba ujana ba tout bijou ba pasteur bon eza makambo e bandaka ko salama nango kala sauf que réseaux sociaux nde bimisi bantu na mpoasa réseaux sociaux nde bimisi bantu na mpoasa ba mutakaliser bantu tout ça mais e ko simba te net ka yo pe kala tete ozela ni te ngai te ngana sala kango te yo sala ngana sala kango te sala ngote sala ni te nazana makambo oh yo yo makambo ba via pasteur ko be ba pambasi ko luko yeba makambo yana te faut pas kokota na sa profondeur awa siko yo zo attaquer na site ka zo zela ni zo zela droit de réponse to zo zela des droits de réponse c'était pas ko lobaté soko lobi na ko beta ye anga fona ya balité ya kanda lobaté nyau nana bafani ite ya kanda ko ya lobaté baza ye baza pasteur John ba ko lobaté mais il me connaît bien ba yebi na nini hein na nini je suis un combattant
Je suis un combattant. Politique na Bonzambé. Non, je suis un combattant tout et pour tout. Tribalisme, il est trop beau. Je ne suis pas tribalité. Je ne suis pas tribalité. Même pas, j'ai déjà commencé à taquiner l'Italie depuis longtemps. Il me reconnaît bien. C'est ça. Voilà. Et mon par rapport à Pasteur John, Pasteur John, il y a un porte-parole, il y a un parolier, il y a Lita Bembo, à travailler dans chaque Congo. Ce qu'il y a pour les musiciens, il y a succès dans le Congo. Il y a un Simba Kate. Ce qu'il y a une chance, c'est qu'il y a un chéri, il y a un chéri, il y a un PCV. Donc, il y a un pasteur. Il y a un timba. Vous comprenez? Redis à Missi Pate Yarabantu na Banzembo. Mais à côté, il y a un Nzembo la pasteur. Des sommes de Jess Ababiso et Bantu Zamba Benga. Oui. Zamba Benga. Le testament. Hein? Oh, Dieu m'a appelé comme ça. C'est un tir le témoin. Oui, Dieu m'a appelé. Maria Bossolo a Nasambela pona nani Nasambela pona Richel Ranger Nasambela pona les amis de Vasco de Gama Mama Bilaka Nasambela pona ye Nasambela pona Nadège Lumière Nasambela pona Bantebele Patient Ngoyi ba JC Sianfoum Olivier Sianfoum Nasambela pona Bantebele ba changer ba vie. Oui. Bantebele va changer ma vie. Sagesse kwa Nzambe ko tuna ko sambela pona ye munene. Kelo Bantebele baza ba donc yo za idole Pasteur John et Pasteur John pourtant lobo. Mais au qui me rend déjà j'aime pas l'idolâtrie. Je sers un Dieu jaloux. Nzambo yongana ça la raza jaloux. Alingaka ba idolâtre été. Donc je ne peux pas être idolâtre. Mais dans la vidéo militaire quand la big yo zali idole nae et moyen qui peut osater ozo vivre pe na simanae na santé na mwindu na accent na charisme na beauté. Parce que je suis beau. Était un randa vilain. Je parle un bon français. Na lo bakaliangala ya bien. Vous comprenez? Liangala ya bien. Lingala zolo bien. Vous sentir une direction. Lingala ya batatu. Na zolo bana français na direction. Est-ce que ya ko ça l'emploi une direction? Il y a un prononciation. Diction. Yondo zo se compliqué, zo se compliqué. Oui, ndele ça ribe abo akoka taper dictionnaire ligolo na yo. Moi je parle bon français. Vous comparez ngana yete. Yeso yora ya le bi français. Quelque chose y a randa wana voyou. Ozu oyo nani oyo imposteur oyo nani. Pasteur John. John, parolier John. Hein? Parolier John, c'est un parolier. Mais na ba parole na ba topé ba ça mamba bien. Eza chance na chance le kopamba. Papa wemba yemba kangoti. Shege chance le kopamba. Yo kanyisi baza ba sala nzambe. Biso to chaba mabolongo na ngaba collègue na ngeza ba deni le siba moyisi mbiye ba mayira lambai ba collègue na ngaba ngwana. Wana ba collègue na. Voilà, merci to ko ne vraiment la souka ya émission na biso. To ko le bi ba collègue no ba Pasteur John. Mais Pasteur John était. On a parolier. Parolier ya Chaka Rongo, parolier ya Lita Bembo. Ba artiste qui a travaillé à Banzembo Simbate. Voilà, compagnie ozali na aussi kana tumbola no yo kana. Voilà ko moko le ba ki ozali collègue ya ba Pasteur Denis Lessé, Pasteur Maurice Bié. Après oh éviter ko le cas na corps du Christ. Ba pasteur ba finga na chair. D'après yo et le Beloni. Ezabo mwana bolenge. Ezabo bolenge omoni tango akozo sala nzambe soki makileza ya bolenge biloko mususu ezalaka mabe yango wana faut kosenga ka maturité chrétienne pour que makambo esimba c'est un peu ça. Voilà. Il faut kosenga maturité chrétienne. Gimbo ma derrière la caméra, merci na ba nyonso bolingaki bolandaki émission yo lobato yo j'espère que ngana tu na ba question. Pasteur Mouta Chazo répondre azolo banaye ngana tana problème té alobi abengi lité akanda ka chose abengi pasteur donne parolier les propos s'engagent que lui mais
Denis laisse asengi pardon et ça là yonné et ça lui bien sauf que Denis laisse asenga pardon sur les choses de ma bête parce que ce n'est pas bien de demander pardon puis revenir encore dans des choses anciennes. On doit comprendre. Mais ça lui bien les singes ça se mangent en famille. Tout ça famille. Les singes ça se mangent en famille. C'est là ma famille, toi, c'est moi, j'ai famille. Yo, nous devons comprendre la France en côté. Monique est littéraire quand elle est en français. Vous avez un problème. Moi, je sais qu'on a reçu. Yo, pas vous avez un problème d'audition. Toi, comment on a dictionnaire? Hein? Toi, comment on a dictionnaire? C'est bête à penser. C'est quoi une direction quand nous avons mis ça, on a mis diction T. Oh, dictionnaire. Yo, c'est pas diction. Apparemment, des tonalités, tu nous vas comprendre. Le bara à forçant au devient forceron et ça les rambouya maramba français. Ce qu'on y a mabe que soit on a sans sa sténographie. Hein, on a zolo ba français nanga nanga nanga. C'est yo zolo ba français selon yo. Ah. Évangile selon pasteur Moutouache. Ah, pasteur Moutouache. Ah. Tout ça na évangile osana mbongo to kosambela wapi. Mabonza mukre mateya mukre. Olobi? Mikolo yo ko mabongo solo la ba solo la yo. Voilà, c'est l'évangile là. Oh, l'évangile transparence. Yo linga na silisela ngama ba prière na ngozo lomba te. Banta bongo soka so miji pa luke église bien. Koyoka yo apomoza batema ba yanke trop. Te ba ngana linga ka ba yanke ba la clair. Neti ba arabe banta mioto baza clair. Au monde baza ka ba hypocrite te. Baza te kazo nyongela yo azo salela yo gija lelo non yango mokele zo beba. Soki oya boya ka yo boya ye, oya linga ka yo linga ye. C'est un peu ça. Ah. Voilà, merci to comme na suka ya émission le bateau yoka. Et comme il y a souka, dans nous sommes au logo, bandeko ba Hollande, il va retenir nous. Ba retenir kakake. Premier on appelle ça dans nos conseils parce que naza pasteur. Na lenga na yebisa ndeko moko, soki na vie na yo zana muntu moko azala na kisi ya mbongo, aliaka mbongo ya kisi, conseiller ye aliaka ngona bantu kaka ya bien te, aliaka ngona bantu maboma. Parce que aliaka ngona bantu maboma. Mpo les jours akobela liboma, bantu maboma nde bako yamba ye na fulu et bako lakisa ye place ya kuvanda, eza conseil d'amis. Na silise mission pour na lelo. Na lenga na Maria Bosolo ara Megalov, c'est un tir le tête de London. Namoni pe janvier watazawa. Janvier wata mokonzi, mwana ba mama. Nalinga na loba boy. Soko za kana mbongo ya Chris. Oza muntu ya pota Poutine. Nini? Pota Poutine. Pota Poutine. Ah. Banto pota Poutine. Kasi ezalaka avant on va attaquer maman na Poutine. Quand la porte na yet. Porte na soko ko tsango ko yoka solanye. Nde bantu bakenda ka Dubai ba se référent na porte ya Poutine. Ba lobi pota Poutine. Ah. So voilà, c'est ça Jimmy Mourent. Soko zana muntu. Asayo la kambongo ya Chris. Yebisa ye. Aliango na banta maboma. Comme ngola ko bela liboma. Banta maboma nde bako yamba ye na fulu. J'espère monsieur Sili tikija. Tja. Soki ozala mbongo ya kisi. Tango ozoli mbongo ya kisi. Parce que ça va bien banta maboma. Po bango nde bako yamba na fulu. Ah vraiment là c'est bien na slogan slogan mo yito. Boko bako tela ngango na bako matière. Soki ozala mbongo ya kisi. On a un bon on a kiss, bon on a ma béona ya sanité. Tant on a bon on a kiss ya sanité wana. Lia on a battu ma boma. Autant on rebelle les boma. Bako yamba on a fulu. Na fulu bako yamba. Vraiment. Merci na bande audience bala ndaki biso ba dédicace na bala ndaki yo. Na numéro na nga ya téléphone, numéro WhatsApp plus 243 89 80 58 348 plus 243 89 80 58 348. Voilà. On a rappelé Rabantou. Déjà, tu le 1er juin. Donc, Jimmy, il y a un solo là. On a ensemble la réponse. Yo père yango yo solo la Jimmy. Maria Bosolo. Tout ça, c'est un tir le tête. Moi, on peut ça dans enveloppe. Tout yo kokisa et rosala bien. Frère sagesse kwanzambi futa mbunda. Donc, atala ko paso la mbunda église et rosala bien futa mbunda na yo. Nani lisusu. Irani mabele Pierrette Mbenge. Na bosani champion Irani mabokotolo. Azana ilebo. Bakawo toujours et rosala bien. Les amis de Vasco de Gama.
Mama Bilaka, Coco Chanel, Mioto ya Volcan, Nana la Douce, Sagesse Rwanzambi, Richard Anganza, Bamboto ya Mwana. Voilà, merci, merci. Merci, pasteur Moutachi. Merci vraiment pour l'invitation. C'est à moi de vous complimenter. Merci. Hein? Merci Kaka. Bon, français peut-être qu'on a inachevé. Et si la tête. Voilà, merci d'avoir abonné à Starline News Télévision. Vous avez belé à Rolanda émission le bateau yoka présenté par Colin Mukendi. Moi, je suis j'espère que quant à moi, je dis un grand merci à Maître Veka Djebo, Esprit Libre Autochtone Babuka de Lobby Rolikalelo. Merci à maman Sylvie, Baé, Namoto, papa Guy, Baé, le conducteur de la SAP italienne. Pourquoi pas la reine Omba, la patronne, Motema ya Ali Abedi depuis Ali Baba, depuis Allemagne. On a vraiment merci à Niaou, merci à Niaou, Yonde Makambu, merci à Kitamata, merci à Nana Bafana Love, merci à Mama Congo depuis Paris, merci à Bino Nyonso, Bozalaka vraiment Kitoko Bozalaka wana pour la émission et bon partager, bon liker vidéo et vous allez vraiment bien. Noko Balen, Bambote na yo coach vite Nzambalo pour ce Bambote na yo. Bino Nyonso na linga bino vraiment mingi et botika la malamu ngai na bino to moni bongo mbala sima bye. Mama Yasikeye Starline News TV. Starline News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, mama.